Bien-aimés frères et sœurs, Nzambe apambola bino nyonso balandi ya chaîne na biso émission na biso ya biyano o nyonso baza abonné na chaîne na biso ya EHP Media. Nzambe alola apambola moko na moko. Bien-aimé yambo ya makambo nyonso ebongi na biso kobondela. Éternel Nzambe malamu oza mokokisi na bilaka oza paka na bikeke mokonzi moko te aza lokola yo yo oza likolo na nyonso totomboli o papa na kombo na nguya na Yesu Kristo nasopi makila Jésus Christ na bomo ya bandeko nyonso balandaka biso na émission na biso ya biyano ba surprise désagréable ezala te journée bandaka toujours malamu esukaka malamu mantambe na bango nyataka monzube te na kombo na nguya na Yesu Kristo amen. Ndeko na ngai yambo ya makambo nyonso na kolinga penza na yebisa ndeko moko na yebisa papa moko ke mutu okikotambola te na vie na yo sans parole de Dieu. Parole de Dieu graver l'intelligence na yo okoyeba kodiscerner mabe na malamu okoyeba koboya mabe okobanda kotambola malamu okopratiquer amour okobanda kobanga masumu okobanda kotambola ndenge Nzambe azolinga wana ndoko mona mapamboli maike na kati ya libota nao to na bomoi nao. Bien-aimés frères et sœurs, parole de Dieu c'est que mon peuple détruit faute de connaissance. Bien-aimé batu ebele babungi to pe babebi parce que baza na connaissance ya parole de Dieu te yo mtu oza na connaissance ya parole de Dieu te ya ndeko aza pembeni na yo nesiko banda pe kochola ye obanda kochola ba comportement na yo to instruire bana na biso na liloba na Nzambe to tambisa bango lulenge Job atambolaki pe na ba oya ye na suka nango mofuti na sembo ayaki ko récompenser Job to tambola to bungisa bilaka na biso te to bungisa bilaka na biso te tozali na ba promesse ya Nzambe soki to vandisami makasi na kati na makomi to koyeba kobika bilaka ya Nzambe Nzamba ko épargner biso na mabe or ya parole na ye oyo tozolanda thème nanga ya munene naza nango awa ezali docteur Jésus. Docteur Jésus Christ azali wana a respectaka maloba na ye oyo aloba pona biso ndenge parole de Dieu zoloba na biso que je ne suis pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Docteur Jésus azawana ce qui a promettre akokisaka ozobela oza na problème moko spirituel ba mari de nuit bakanga yo balinga kokabwana na yo te bitumba tango nyonso musala okozwa lelo lobi musala ekufi batia osolo nzoto makambo nyonso ezosimba te ndeko na ngai bana bakomi bateti bana basimi ba machette bana bakomi bana soni na kati ya libota na yo bien-aimé il faut recourir kaka pas docteur Jésus o atretaka na molimo atretaka pe na musoni ndeko na ngai pusana vraiment pusana lisusu liboso etando muke pusana vraiment ozala attentif pour na koyoka parole de Dieu oyo oyoka vraiment parole de Dieu oyo ekokangola yo Bible ezoloba ete solo ekosikola yo tokokende nanu na livre ya psaume 46 verset 2. Parole de Dieu sabi ce que le vrai secouriste c'est Jésus Christ. Totangi bongo na kombo na Yesu Kristo. Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, natango za na problème na yo yebake Nzambe aza appui na yo. Nzambe aza secours na yo. Bien-aimé, problème na yo ko confiant we pa mutute. Problème na yo kimela na ngwe pa na Nzambe Nzambe ndaza libanga ko yekamela pona tina na bomo ina yo pona tina na libota na yo makambo nyonso ezo marcher te Nzambe aza secours na yo bien-aimé ata bazotiola yo lelo
ata lelo au perdre valeur yeba ke nzambe ndaza appui na yo aza secours na yo kotala misu na yo na makambu ya mokili te na makambu nyonso ezobeta beta na misu te ko envier te tendeka kosenga secours bien aimé vanda na kati ya makomi okoki kozala ozana ba promesse ya nzambe mais ozongisi misu na yo sima otali lolenge ozo vivre na kati ya humiliation bien aimé ebele na bato bazongisi makoza zaki milie bakomolo balelo atakisi na kosimba mais suko tali mwana nzambe aza pe na bilaka ebele mais alembi abaye penza po bato bakomomona ele lolo kwa ndoki bien aimé ce qui pauvreté le kimingi ate longino ko changer bato babanda pe kolota o mabe mais ce que persévérer na prière bien aimé yeba ke nzamba za secours na yo ozolo bakaka éternel Dieu yo lobi je ne suis pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir yo ko secourir nga jusqu'à quand ya we secourir ngai parole de Dieu lobi lito ya nzambe ezali ya kozipana te pona koyoka losambo na pe loboko na ye eza mokuse te pona kozanga kopesa yo bien aimé lisungi na biso ko otaka ke pa na nzambe nzamba za secours na biso pona éducation ya bana yeba ke nzamba za secours na yo bien aimé likamno ce que obeteli mutu songolo pakala akoki kosambwisa o yango nazo senga mingi na ba mama biso batu tobotaka bana ba mama toyeba ke nzamba za secours na biso aza appui na biso bana na biso baza bana ba promesse yo pozali mama moko za na promesse eloko ezozanga yo ezali persévérance na prière ozali lelo aw lobi okuna na oki prophète boy na oki kuna prophète boy abimi na oki kuna bazo sukola batu bien aimé parole de Dieu ezana essaie ebimi pona yo parole de Dieu ebimi pona yo parole de Dieu ezana pona ko sauver yo pona ko kangola yo yeba ke nzambe aza appui na yo nzamba ozanga te na tango ya détresse zonga na nzela yo mutu sio bimaki zonga pe na nzela azozela biso maboko polele pona ko pambola biso pe pona ko kisabilaka oyo ya pesa biso bien aimé attention bimaki libanda obebisaki yo na nzambe na yo zongisa boyokani yo na nzambe regarde nous a toujours fixé pas inae nzamba boyaka mutu te mais kosangisa banzambe mibale te kisi na nzambe etambola kesika moko te bien aimé koza muta bilula lula te na kati ya bilula lula nde tozomona biso ba mama tozobebisa bana lelo tozomona nini mama ya kabakaba avandi na ndako ya kabakaba azosepela na bozwi na ye na bozwi ya mwana na ye mais bozwi na zwi yango wapi mama na boyaki kozela bilaka ya nzambe mama na mutema mabe mutema moto mama na abebisi vi ya mwana lelo mwana azali mal répété mama na zangi moya ko te ya mwana mama na zangi moya ko expliquer public mama boye nzambe alimbisa ye mama boye akuta na nzambe po nzamba boya ka mutu te mama boye bongia se repentir mama boye aza mama aza na promesse so otali bien mama oyo azali pe aza mosali na nzambe mais ayebi biloko eza na kati na ete po ayebango il faut zonga na makolo ya nzambe il faut ayeba ke nzambe ndaza secours na ye makambo na ye soki ekomi kobima na poisa parce que boyaki ko comprendre ke nzambe aza secours na ye yakanisaki soki mwana abimi akasali bato mabe abomi bato ayibi bato aza ko étrangler bato ba moto azopesa ba famille ebele pasi mama na yazo sepela na bozwa lolenge wana bien aimé frères et sœurs en Christ biso ba mama to bebisi mokili en tout cas to bebisi mokili kolo ya lokoso ya mbongo l'amour de l'argent est la racine de tous les maux to reconnaître que nzambe aza appui na biso to est pas docteur Jésus aza capable ya ko kangola maladie eza na kati ya bomo ya ba mama en tout cas biso ba mama toza malade biso ba mama toza malade to est pas docteur Jésus maladie na biso eza motema lokoso ata na kati ya ba foyer mama koza na mibali mibale mama atekaka
na wenzo mona za mibali mibale pona nini mama motema munene mama zo yeba te ke nzamba za secours na ye mama zo mona ke mobali o ya zui yende secours na ye makango ya zui mama na komi ko comparer nzoto ya mobali ya libanda na mobali abala ye na kati ya ndako mama boye mawana nzambe za likolo na ye mais mama comprendre que nzambe aza appui na yo nzambe aza secours na yo nzambe azoza koki kozanga te na tango apasi na yo mama zongisa lipamboli na kati na ndako na comprendre que nzambe ndaza secours na yo na ko fournir be fort na yo kendeki koluka koteka obandi pe koteka nzoto obandi koluka ko china obosani ke nzambe aza secours na yo obosani ke za mama ozana ba fruit na kati na yo il faut panzango oye na comportement boye obimisi bana libanda lelo bana bakomi kotsa bato ba deux doigts lelo bana bakomi koboma bato makila bana wana eza na mutu na yo mama boye tango zoka parole oyo esiko zwami ndeko na ngai bongwama luka nzambe nzamba za secours na yo nzamba za appui na yo aboyi yo te posalaki mabe me azozela yo se repentir aza secours na yo mama lokoso tika lokoso zonge pa na Yesu azozela nga na maboko polele lolingi azoloba nazotelema penza mingi na psaume 46 na verset 2 Dieu est pour nous un refuge nzamba zali po na biso refuge ndeko na ngai ezaloza na problème ya ndako mutu abombi yo na ndako elakisi ke mutu ana koma makangu nao namoni ba baye rebele soki aza na bana lupangu na ye baza kitoko soki mama na bango aza na mbongo akufuta ndako te bango bana bakabi nzoto epa baye bana bakomose betro nzambe ndaza refuge na biso bien aimé ndima babimisa o libanda kobungisa bonzambe te eza na kati na yo nzambe aza appui na biso lakisa nzambe maya miso na yo kolelela mutu te soko leleli mutu okozala déçu okozala déçu tala mutu po asunga muninga na ye mutu a proposer ya lobi soko lingi bino mibale na sunga bino bolala na ndako nanga na pesa na coacher bino na passer na bino rapport après avoir ko passer na bino rapport bon na lakisa bino pe kopo yo to salaka na kota bino na nzela lelo bango nyoso bata na kati ya prison bien aimé bana baye ba ke secours na bango ezepa na nzambe biso ba parents to ba ke secours na biso ezaka ke pa na nzambe nzamba za refuge na biso ba mama to za la forte to za penza forte les paroles de Dieu le dit que celui qui est faible qui disent que je suis fort bien aimé zala makasi nzamba za secours na yo aza appui na yo aki kozanga te na tango de détresse tozomona Simeon tozomona comportement ndeko Simeon lolenge nini a persévéra ki azalaki na foi ba mamelo kozo sala na biso lisusu za kozanga foi kozanga foi ndi mutu ezotinda biso to dérailler to longwa na nzela nzambe bilaka eumeli ozwi nanu te mama boya lobi na préféré kutu na simbata kisi pasi leki pasi boye kokomisanga na bokoko te ngana konuna na pasi te nga ifona simba mbongo ngana kofanda na mobali na kati ya pauvreté te mobali azana bitumba makasi bien aimé bitumba tozobunda na kati ne longa mais to persévérer na prière to persévérer na enseignement ndeko Simeon azalaki persévérant azalaki papa moko azaki na promesse ya nzambe epai na ye yango wana nzambe vraiment atikaki Simeon te Simeon alobaki ke akokufa te ifo mona bilaka na nzambe ndeko na ngai yo mutu si obungisi kondima ndeko na ngai na livre ya Luc chapitre 2 Luc chapitre 2 total bongo na verset 25 lolenge Simeon atambolaki na nzambe frère Blaise okotangela biso Luc chapitre 2 verset 25
bien-aimé nzambe aza wana aza refuge na yo aza appui na yo ki kozanga te na ntango ya détresse. Simeon azalaki persévérant. Simeon azalaki mutu azalaki na kobanga nzambe. Simeon azalaki kotambola selon bécriture ya nzambe. Simeon nzambe ayaki kofuta ye selon bilaka na ye. Luc chapitre 2, verset 25, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consécration d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien-aimé, tout lundi parole de Dieu ndenge zoyebisa biso Simeon azalaki na bilaka. Azozela bilaka na ye. Azozela bilaka na ye ba promesse na ye mais abimaki libanda te akendaki na ndako nganga te to alembaki te. Bien-aimé, mokili nde mesana koseka toyebi ke mokili pe ezaki koseka. Mokili pe ezaki kotiola. Mokili pe ezaki kolobela. Ye Simeon koko ya se aumeli eloko nini azosala na église souvent tomona bakoko mingi pe na kati ya église bato bakoma kobanga bango. Mais Simeon akangaki matoi ne regarde ezaki toujours fixé pa na nzambe. Simeon azaki na molende. Simeon azaki mutu avandisaki na kati ya makomi. Makomi nde mutu evandisaki penza Simeon na kati ya temple. Soki Simeon azaki sans parole. Simeon alingaki pe ko banaliser ba promesse wana. Simeon ayebaki ke nzamba akosaka te, nzamba azaki kosala na ntango ya kala aza lolenge moko. Donc agardaki foi pe fidélité na ye liboso na nzambe. Yango nzambe vraiment azosembola biso alobi ke il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas. Avoir vivre le Christ. Bien-aimé Simeon, parole de Dieu, le baki ke akokufa te alandaka akokufa te sans pourtant mona Christ, sans pourtant mona bilaka na ye. Simeon avandaki penza, avandaki na kati l'église. Simeon avandaki na kati ya makomi. Simeon avandaki na kati ya fidélité. Simeon avandaki na kati ya simplicité. Simeon avandaki na kati ya foi. Yango wana Simeon monaki bilaka na nzambe. Totangi lisusu na verset 27 kino na 30. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Bien-aimé de Dieu, Simeon penza tango azwaki bilaka. Comme il na verset 30 na 31. Tango Simeon azwaki bilaka, Simeon lobi ke mokonzi misu nanga emoni. Misu nanga vraiment emoni na moni pole siko tikete na kende kopema na kimia. Na verset 27, Simeon azaki poussé par l'Esprit de Dieu. Yangonde mutu azaki pe akokotise na kati ya temple. Nyonso pe na kati ya kovandisama na makomi na nzambe. Azaki poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimé Saint-Esprit aboyaka mutu te, mutu nde akendaka na makolo na nzambe kobondela kozala fidèle na makolo na nzambe bongo molimo mosanto akoya kokamba yo. Simeon akambamaki na lolenge wana bomoi na ye mobimba. Nazobenga o ndeko yo mutu si olembi mpona malade ovandi na kati ya prison yo mutu kenda poto kala mukande ezalaka te. Tala lumière ya parole de Dieu yango yo. Lumière ya parole de Dieu elio na tongwa lelo. Lumière ya parole de Dieu evanda na kati ya bomoi na yo. Yo mutu maladi eumeli. Bazio na ba maladie moko ebele na nzoto monde a ténèbres ezo changer ka ba maladie. Ezo changer ba maladie lelo komi na ba cancer. Yebake
Parole de Dieu, dans Psaume 103, il guérit toutes nos maladies. Bien-aimé, quel que soit les soums, il y a le lengeni ni salaki. Parole de Dieu, il pardonne tous nos iniquités. Tous autres things qu'on a pas tout qui basa la masoum, mais tant qu'on reconnaître que c'est qui nous soum qui au poussé de bosso na nzambe, nzambe azo pardonner ma belle na onyo sope azo guérir maladie nyonso. Akoponate ke na tike liolèpre pour soumuka kité akolongola tout. Bien-aimé yom to umeli, umeli la maladie à mutu. Maladie à mutu, umeli la maladie à mutu. Épilepsie. Au va na kati hôpital bambongo boki offrir na nzambe na msala nzambe ezoki na bakisi na hôpital bakisi wana monde atena pa peso consommer yo mutu mariage ne kangama yo mutu ba changer makila na ténèbres comme na makila ba anémique ba comme lelo ko sila ba makila ndeko na ngai yo mutu zali na sorcellerie inconscient bien aimé pour sana nzamba zo délivrer nazo yebisa yo nazo gérer liboso na nzambe na lobi ke nzambe azo délivrer nzambe azo ponate pour ça na vraiment na komo ke na ko chiter mais na ina sembola likambo moko bien aimé tozali na croisade moko ya munene ezo banda le 31 ezo banda le 11 août yango nazo lakisa ezo banda le 11 août ezo si là les 13 dimanche ezo zala bongo na après-midi ezo banda partir ya 16h yango na pousi pe makasi polanda ezo banda partir ya 16h ezo si la 19h bongo docteur Roger Mbambi aza révérend aza na makabo a molimo aza na pona ko secourir biso le lenge nzamba zo bana biso na Psaume 103 aza papa moko avandisami na makomi aza docteur na loi bien aimé to poussani vraiment bongo milulu ane kozala na nyemba numéro 36 numéro ya téléphone soko lingo zongo tala yango ane zo naviguer na etando muke bien aimé yaka bimisa ndeko aza na hôpital soko oza na foi bimisa yaka yo mtoza na mbongo hôpital te bovanda na kati ndako na maladie tango nzamba délivra ki moso litanga makila kobima moso na melaki comprimé mon côté tango Jésus Christ akena ko menacer fièvre et pas bokilo ya Simon Pierre apesa ka comprimé te zaka menace azo menacer démon oyo moso zaki courbé pendant longtemps nzambe akangola kai moso na abonga ki mukolo wana nzambe na biso docteur Jésus azali réparateur de brèche yaka bien aimé kozala na doute te eloko ezo sala biso passe eza kozanga foi bien aimé zwa foi ya Simeon na latisi yango zwa foi ya Simeon pusana likamuna ta eumeli lokolo za mwana bilaka ne ko kende ka bote ko chola te ndiko na ngai pusana vraiment pusana oya pende na quartier Yolo Nord na commune na Kalamu na banzo la nanga penza na bokebi nyonso quartier Yolo Nord commune na Kalamu avenue Nyemba numéro 36 na référence ezali arrêt Kapela sur commune na Kapela ukiti bandi komata ukomi kota maître Toro uke kimwenza otuni avenue Nyemba bakolakisa yo na numéro 36 yaka milulu eza makasi bato baza na poto na ngina mona bapel na bino na yoka yango en tout cas toza milulu makasi na kati ya milulu wana yo pe profiter bao baza na kati ya RDC tozala na bino ensemble bao baza na Angola baza nzinga bao bozolanda biso en tout cas bolanda biso na bokebi nyonso yo mutozolanda s'abonner na chaîne oyo benga bandeko na olo bana bango tokei biso bato abokanga milelo minyololo ezokweya en tout cas naza sûr na docteur Roger Mbambi naza sûr azo poussa biso penza pene à docteur Jésus tozwa miracle oyo bien aimé sans plus tarder na ngina biso lisusu docteur Roger azo organiser école ya ministère
eza théologie yaka droit de participation ezali $10 yaka vraiment yaka yo mtoza libanda mboka s'abonner na chaîne oyo olandango pe par internet numéro ya téléphone soko lingi ozwa éclaircissement ya makambo nyonso numéro yango wana ezo naviguer yaka vraiment yaka mutu apoto mutu Angola mutu Asie mutu Amérique nayebi lolenge bobengaka ngai nayebi lolenge boconsidéraka ngai en tout cas bo s'abonner na chaîne oyo botia pe amokoloto eza chaîne ya référence eza chaîne ezo mema biso ezo ramener biso na lumière yaka tozozela ona milulu makasi tozozela ona milulu makasi thème na biso ezali docteur Jésus bien-aimé comment pour na bonne audition yo muto mona kité ozaki libanda yango yo capturer yango la kisa bandeko tindela bango nzambe wana akoyeba kopambola yo ezali moko pe ya évangélisation oyo zosala yo mtoza na posa ya kosala école ya ministère olanda école ya ministère cours à théologie ezali pe pozwa lumière ya parole de Dieu osalela pe nzambe yo pe oyeba ke mitole na nkembo ezaka réservé pour na moto ya salela kanzambe musala nzambe apambola bino nyonso bandeko balandi na biso mama GH papa Mani na bosani te ko remercier bino nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu bye soki Yesu a été tokutani mbala sima.